Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, aujourd'hui, ce mercredi, hein. On est déjà mercredi. J'espère bien, tous les 23, hein. C'est le 23 octobre. Vraiment, dans 7 jours, hein. Voilà, aussi, si tu comme déjà dans novembre, le mois là, de novembre, on va commencer déjà à penser à un petit cadeau pour Noël, hein. Ah, la vie passe vite. Shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisu bino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino, yenge, na bandeko na biso ya bundu dia Congo, na église ya PVA Longo, matondo, na ba kimbangiste, boboto, bondeko, yango wana na bandeko ya catholique, oyo ke basala totanga malamu, vraiment tokei pe na lombango, hein, bandeko nanga topesi ya biso, bandeko na biso ba musulman, basalam alaikum, bisika bizu bango. Alors, toute tendance confondue, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez regarder, hein, cette émission. Voilà, donc, bandeko nangai, alors, serrez vos ceintures, hein, nous allons décoller. Voilà, parce que nous allons parler un peu de notre sœur, hein. Voilà, c'est notre sœur africaine. Moi, je l'appelle comme ça, la maman d'Alexandra. Oui, moi, je l'appelle notre sœur africaine. Donc, parce que faut faire attention, hein. Bino bato bozako mi pesa trop, hein. Naba étranger. Et puis, par après, vous allez plairer, hein. Bazumbo cannabiso. Beaucoup masa diaboliser les gens. Alors, eza tant yango yo, hein. Donc, il faut qu'on y ait des pères et des mères, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je vais un peu tout analyser, puis, pour tout y ait koyo ka moi mouke prophétie oyo balobela qui est. Et puis, voilà. Voilà quoi. Dieu va nous aider. Comment parler, parce que il faut que l'obango un peu naba réserve, parce que il y a des gens au baza émotionnel, tu vois, dans la vie, ce n'est pas bien. Et ça caractère où il y a ma paix, ma casse. Toi, tu es toujours émotionnel. Pour toi, la mort, tu oses quelque chose de grave, alors qu'ils ont normal. Donc, mais okufa quand même na ba condition bien ezate ke okufa na liwa moko ya pasi ba bois ki ona mai ba bobia ba violer yo bia ba beti yo non, ça c'est un peu compliqué, ça fait mal. Et puis dans des pays tout ça peine bébé msusu na Italie de moi c'est à 40 ans yepé a ba série a ce qui a mi bois ki moko na mai. Alors c'est un peu compliqué la vie. Alors que quand tu as la photo, elle est reza avec mobile na mundele, mais elle est comme question mark. Vous voyez. Alors, bande konanga, vraiment beau liker émission, vraiment liker émission s'il vous plaît. Il y a des gens qui me disent, maman la danoise, vraiment tu nous donnes des bons conseils le matin. Alors, mais on a vraiment envie de te donner quelque chose. Alors, bande konanga, tu peux m'appeler, na routine de la yoba coordonnées bancaires nanga. Tu peux aussi m'écrire au na routine de l'eau. Ba kombo nangai, tu peux mettre ça na ria. Et puis ceux qui osent la émission oyo otali esika ba tiaka ba commentaire, place au ba commentaire na kwe na ngweza na signe moko ya S. Quand tu appuies ça directement, ok, place à ba cadeau. Hein? Tu as vu notre maman soit benga kinga lobi à partir des États-Unis, bambote lobi bela lobi maman, pourquoi on m'attend na TikTok te kuna on pouvait te donner des cadeaux, des trucs, des tu repères sur ba train, ba voiture. Non, c'est pas les quoi, les lives sur TikTok, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, parfois il y aura un temps hein, mais pour le moment, je me réserve un peu pour avoir un peu la paix. Hein. Donc voilà, je cherche vraiment la paix dans ma vie. Alors, vraiment, ce que nous Kabelanga,
tu as pris là-bas, et puis les cadeaux, kobima, yandenge nandenge, voilà, des choses comme ça. Et puis, ça m'a fait faire vraiment du bien. Ça, c'est ça, vraiment, que ce que au Kanisinga, pourquoi pas. Et au Sala bien. Bientôt aussi, le 1er janvier, c'est mon anniversaire, hein. Alors, je demande à tous les couples, hein, des sous les baobas, cette année, pensez à moi, pensez à votre maman, hein. Oh, union soit sali pour les bino, hein, parce que le babin a chéri. Pensez à moi aussi de me donner un petit cadeau, ça fait toujours du bien, hein. Voilà. Donc, bande konanga, ceux qui sont célibataires, hein, voilà, aux célibataires, vraiment n'hésitez pas, appelle notre maman. Ndenge nazo Sabino toujours. Nazana garçon moko na France. Azana agénie les garçons maintenant. 42 ans. Nazana garçon il y a 42 ans en France. Azana teint clair. Et puis voilà, ceux qui ont moins si, aux moins de 37 ans. À partir de 37 ans qui t'en assez, alors appelle-moi. Et puis nous allons tout solo la yango quoi. Et ça l'a bien. Aux kitanase, aux mwana moko, bieba na mibale, n'hésitez pas maminanga benga. Et puis notre papa na Canada, aza toujours aux Zela, donc à Fungoli Sikoyo, et puis horizon nae, alobi même aux na nini na Europe, aux moins de 38 ans, tu es des teints clairs. Et vraiment, Alingarabas, Pembe, bon, ils ont choisi, hein. Voilà, donc, tu m'appelles, et puis, au lingo qui vont dans le Canada, en vie en couple, aux en France, aux en moins de 37 ans, appelle-moi, et puis, voilà, nous allons vous connecter. Il y a à peu près 45 ans, le problème est qu'il y a des filles, hein, bon, le maman, mais to benga kiyo, to loba ki to lingi pe Canada, poko bengi bisote, il y a des critères, où ils ont qui éco-qualité, les garçons, azo salakaka 1m69. Donc, parfois, ils ont 1m70, 5, 1m80, 1m et quelques, donc, moyenne à bengayo, ils ont c'est pour cela. Et puis, l'homme sous aux an teint chocolat, il y a un qui teint clair. Donc, bande konangai tozo leka, c'était juste une communiqué. Alors, ceux qui vont atteindre la danoise, au benginga na 0044 74 38 03 16 23. Au Zwangai, et puis to sol la malam. Bande konangai kola la kolamuka, prophétie et koyaki. Maman na biso apesaki prophétie pour na maman ya Alexandra. Tokoyo kana no prophétie wana et puis toya koloba makambo nini ekomi pour na ngai je confirme que prophétie wana e kokisami prophétie wana eza bongo. Donc yango wana na yebisaka bino wana ngana osala et analyse et puis nazoloba ke pour na nga prophétie wana ezali ya solo. Donc, maman et Alexandra, il faut aluka elongi nzambe na bosolo makasi. Voilà, donc nous allons un peu parler. Voilà, donc c'est ça. Tout ça dans une prophétie, et que ça va bien, puis tu continuer malembe, malembe. Voilà, et c'est ça là. La prophétie est là. Binomo boyebi, la prophétie n'a souvent nazwaka yango et pas ya maman Nabiso, maman Fatou, hein? Donc, voilà, donc, maman Fatou, donc, prophétie, apesango, jour, apesaki prophétie à JF Ifongi. Laïke, na lingaki na étudié yango mbala moko, il y avait, mon esprit m'avait dit, na kata, na examiné yango mokolo nango, ne yango lelo, na makambo oyo, ezobima na réseaux sociaux. Alors, bande konanga, il n'y a pas de feu, hein, on dit comme ça, sans fumer. Hein. Voilà. Donc, yangwana naye. Voilà. Donc, toyoka, de konabiso, alobaki nini, pour na maman, il y a Alexandre. De cœur, oh, boza sensible. En tout cas, je m'excuse, hein. Je m'excuse vraiment. Ceux qui n'ont pas commentaire, ils ont vraiment bienvenue. Mais si vous m'insultez, puis bozo ko zongi selanga to ko tala yo po ko kufa yeba ke yondo ko kufa liboso na ngai.
Voilà, parce que biso nyonso to kufa donc eza on a tina mon côté so mutaye ko sala analyse parce que muta kufeli mwana bien kufeli mobali tout et tout on a fait ça aussi dans notre papa vraiment on a choqué notre papa Marcelo, on avait fait ça donc ne viens pas ici de dire que ngana kokufa bien bana ngaba kokufa biso tout so za na bana 5 na ndako nao yiboza na 6 7 cercueil. So na mobile au bal au bota bana 5 nanda de mlobo na 7 cercueil. Donc et chapaka mutu te. Donc la naissance et la mort. Voilà, naissance ko tokoyi ko échapper. Muta obina ko bota na ngai te. Aboti na yepete afandi na ye. Mais la mort au boto bota te au boya ko pesa naissance, tu vas passer. Voilà. Donc, si toi tu viens me dire ça, ne crois pas que yondo tika la libanga, non. Donc, to yoka prophétie, na boke binyonso e osa biso bien. Alors, tambola na kati na vision miso molimo yebi na kofungwama et na komi komona o ezali mwana o yebi na kotika biso na kombo ya Lésandre mes bien-aimés. Na kati na vision nazomona ye alati o ezali Egypte na bot na manteau na inenga lataki etango na moni na lobi ah mais oyo ezali Alexandre oyo ayebi na kotika biso bato bazolela et na kati na vision me bien aimé na bandaki kolanda esima pona tala nzela azokende mais nzela oyo bandaki kokende me bien aimé ezalaki penza molili bisika oyo bandaki kokende ezalaki molili makasi et azokende ndeko mama na biso lobi na ezalaki ndoto te ezalaki vision. La vision wana tango azali kokende amoni Alexandra alati ba bot alati jupe azalati veste azali kokende mais nzela bandeki kokende amoni yango ezalaki molili bande kona ngai nzembo pepa inakei molili kaka masuna ngai semikumba lelo na misenze liawe kolosu kolo nzembo ngope mwa kale mimi sielo za wapi nzambe na kangami awa na nzembo oyo kolo nini bipa inakei molili kaka masumunanga semikumba lelo na misenze liawe kolo limbisa kangai. Je crois c'est comme ça. Voilà. Mdeko na mdeko mwana ba monye azokele na molili. Mais ezali mwana oyo azoya na ba verset biblique. Bakangi avandi azakoloba Jésus Christ revient bientôt. Nananananananana. Okende pe côté mususu elateli mobulu. Okende côté mususu maman na ya lobi bazana ba conflit contre tout le monde. Na moni video ngo ba tchétché ba video ngo banzembo mama na ya zolo bake ma fille to zaka biso mbale parce que on a des conflits contre tout le monde soki lelo yo kufi ngai na kozala ndenge ni une maman qui oyazo prononcer liwa ya mwana na ye une maman qui prononce la mort de sa fille ole ye mutu akoli aloba ke mwana na ngana boti kaka yo moko soki lelo yo kufi ngai mama na soki na kufi lelo okotikala na nani famille na nga balinga ngai te pona nasala kindumba na botola mobali ya bato na botola mobali wana ye penza ngaloba babotola mobali ya mutu te mais ye penza botola parce que eza mobali ya ndeko na ye propre. Vous comprenez? Donc ayeba ki mwasi wana. Soko yebi mwasi wana ozwi mobali ya bato botoli ye parce que oyebi mwasi na ye. Mais soko yebi no yete mobali ya ko salon nzungulu ko njimi na yo njimi mais oyo yebi mwasi na ye cousine na yo mwasi na ye proche na yo camarade na yo ou bien camarade na yo alakisi yo camarade na ye. Abi ça c'est ma copine nanga mobali ne yeyo aza directeur na finance. Ale yo keyi kuna bano sala manefo botola wana penzo botoli. Vous comprenez? Ou bien mais oyo donc yango akomaki na problème na batu nyonso to. Donc mwana na esikoyo ba moni azoke na molili. Bande kunanga Dieu est asa juste.
Nzambe akoki kolinga ko permettre te bana na ye bakufa na baliwa moko ya mabe makasi, ya ba souffrance, ya bétouffement, ya kokende ko se jeter dans l'eau, komi tumba, immeuble ziki boziki ndako mobimba, la mwana na Nzambe Nzamba ko permettre angote. Alors baliwa mususu Nzamba permettre angote. Mama na biso na kati ya munoko na ye azali koloba Nzambe, mwana ngai baki liloba Nzambe. Mais mwana ayebi liloba Nzambe, boche siko ke bino boza na bino na problème. Contre tout le monde. Est-ce que beaucoup en a problème contre tout le monde? Pourquoi? Tozo continuer vision. Mais yé mon copain bande komona tenga la télé musika na zolo banga bi menzela oyo azokende eza molili. Mais bien aimé azalaki akangi kaka maboko boye e azotambola azokende kaka tout droit menzela ezalaki molili. Nga bisika na télé maki mais bien aimé nazotala e kaka ndenga azokende ngalobi ah mais mono batu bazoluka e kuna mais ndenge nini azokende menzela eza kaka molili bisika azokende eza molili mais azokontinue kaka kokende. Mais bien aimé naaki koyoka mungongo ebandi koloba nanga repentance pona mama na ye, repentance pona mama na ye na kolamuka ezalaki na kati na vision. Et tango na lamuki na moni eza deux messages o ekangami na moni ke ezali Nzambe ayebi na kopesa o ezali ba message mibale pona bandeko na biso. Peuple de Dieu tango na lamuki na bondele par Nzambe. Et molimo na Nzambe eyebi na kopesa nga o ezali discernement. Premier message pour nos frères na biso o ezali JF Fonge et Nzamba lobi na ngala yebiso sala très attention sala keba po ezana batu oyo bazoluka basangana pona kobebisa o ezali image na yo pona kosala o ezali ba montage ya ba mauvais vidéo et kobima na mikoleko ya pona baluka babebisa o ezali image na yo. Sala très attention sala keba na batu oyo ko fréquenter ezala ba vidéo ezala ba image po te Nzamba yebi na kosala montage moko ya lokuta pona yo e ba donc bandeko nanga alobaka ba vision mibale ba oyo balandanga ba yebi lem so landaki yango te o ba andeni ya komi sukolobela JF Fonge parce que apesaki pe vision ya JF Fonge o siko azo chiter na conclusion yanga azo pesa na JF Fonge conseil après akili pa mama Alexandre bino mo bomoni alobi bien que mama Alexandre azaye ko atambola na ye bien te mama Alexandre wana tambola ka bien te. Aza mama moko baza ba mama ope bazaka basimba kata musubi simba mama wana de bozo mona bango ndenge wana bozo comprendre exacte parce que lelo mwana na kufi soka bandeko simba bakisi balobate soka bandeko sala ki gauche droite balobate lelo azui décision lobi alingi na ye média te ako collaborer surtout na média congolais botala na a préciser pour vous dire kazala kanende ko na binote. Bozo biweli sa pamba kaka bongo. Bozala kaka boy na tanga Mobutu. Bokanga mida ba Rwandais, ba Burundais. Ngape na saka la camarade na bango. Si le longa na yina nga bango te. Parce que on a zanga ba camarade ba salinge lote. Mais lelo comme ata mobali o bala Rwandais te Burundais bamboka ona te. Boy na boy. Lelo pe bobandi ko zo ba Camerounais. Bobandi ko njima bango baza bandi ko na bino. Mwasi o azane na Cameroun. Bano ya biso oyo biso babotami père et mère congolais na kati ya poto awa so bazana ba nationalité ba français so bake na poto et na Congo baomona bango lokwa bato Kinshasa baomona bango lokwa bandeko na bango te lokwa ba étranger mais mwana mwasi oyo sikwa botami na Cameroun né grandi na Cameroun aboti mwana na ye na papa ya Camerounais bino bozwi yango bolati yango ekomi ya bino abokomi ko négliger batu na Congo pona bo pesa bango ba visa bosala boye l'état zalaka na calendrier na ye azalaka na ba dossier a effacer yango donc pona yamba bango vous comprenez donc mais lelo alobi ki alingi na ye binote parce que beaucoup ko sambwisa ye. Mais maman, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais que que bongo fo balo ba vino yo mobimba batu baso sala analyse et comme ndengwana poani. Est-ce que ça karma? Est-ce que ça quelque chose qui ne va pas? Bande konanga c'est triste, voilà.
koluka babimisa ngo mpona babebisa oyo ezali réputation na yo nzambe ayebi na kotalisa na kati na vision image wana ekozala oyo ezali image ya fake ekozala image ya lokuta ekozala image ya solo te bato bakomonte yango mpona bana na nzambe nyonso na mikolo ekoya oyo bokomona oyo ezali image to eloko moko ekobima mpona frère na biso JF Funge peuple de Dieu bosala très attention ekozala image ya lokuta bazoluka babebisa oyo ezali réputation ya frère na biso oyo ezali JF Funge mpona mama na biso oyo ezali mama ya Alexandre oyo mwana na ye ayebi na kotika biso na kati na vision namoni mwana na oyo azokende molili ezalaki nzela azotambola ezali molili molimo na nzambe bandi koloba nanga repentance mpona yo mama na ye repentance mpona yo mama na ye na epusani liboso na yo na nzela ya réseaux sociaux po ete message oyo eyebana kokomela yo luka oyo ezali elongi na nzambe buka bahotel nyonso oyebaki na kotonga na kati na bomoi na yo po ete ofungola oyo ezali nzela ya mwana no na nzela ya bapriere nzela na ye ezala polele luka oyo ezali elongi na nzambe ainsi dit l'Éternel makambo oyo nzambe confesse luka paster moko na makambo nyonso oyo oyeba na kosala luka ose repentir nzambe azali nzambe oyo bandeko balobi na ye bazo insiste aluka paster mbala liboso nayoka mama na biso a insiste makasi boye ye soka lobaka repent-toi ou repent mais ye batinde luka elobi na nzambe kende ko confesser bazo senga ye a confesser et puis tanga ko confesser abima pe na libala wana azali eza libala na ye te mukola libala pa zakaka wana mukola libala yende mutu azobimisa makambo nyonso mukola libala iparete baboya na pena mobali na ye te mwana mwasi wana avandi lokola deuxième femme na libala ya ndeko na ye oh bandeko na ngai quelle douleur bandeko tango mama wana azolela tango mama wana bana na ye bazotanga so na Afrique du Sud ye pe souci na ye ke bana bake na Canada mais yosko mwana oyo boti na mobali wana te mobali wana adopte ye azali na sommet ya bana wana bandeko na nga Nzambe a frappé d'une manière ou d'une autre. Et puis ma talana ezalaki trop. Et pas de comme moi si. Ma talana elekaki. Moi nananga kokoma ministre. Moi nananga kozala boye. Bandeko n'allez pas kokumisa kabana na bino ndenge wana bandeko nanga. Moi nanga bazala kama yele. Soki botali bana nangai kitoko yo wapi bandeko ba mama. Boye bakobate la bana. Boye bakobate la bana na bino. Yo zota la moza mwasi kitoko. Mukoloni no mona mama na yo. Azoko kumisa ona famille tata na bino. Ou bien soka keina bota bana kitoko. Bota la bana. Soko tali basa mwana nangai. Soko tali mabela mwana nangai. Boye na boye. Mwana mama. Et puis ozolo bana mukili mobimba. Tina bandoki. Ke biso toza na conflit ya mokili mobimba. Yo kokoka kobunda na mokili mobimba. Okokoka yango. Delmo kwa ya kokote la bato baza pembeni bandi kobundisa bino. Ngai na kokobunda na mokili mobimba te. Ata na lipe kobunda ta na mutu moko te. Rando eza pema, rando kaya pamba bo eza pema, o yozo mona. Bongo sko rando spirituel, o yozo mona te, o yaka na slogan ya mabende mwana mama. Mama ye mukubomi mwana na yo. Tozo kende. Limbisa kama bena biso. Ata obomi mutu, ato salaki nini, e soko pusa ne pa nzamba zala makoki ya kolimbisa pe ko pardonner. Nzamba zala makoki ya ko pardonner o ezali mabena yo. Po ete awa na se na moi oyo nzambe azali, nzambe existaka. Mais biso pe ba parents
tozali ba nzambe ya se pona bana na biso. Yango nzambe alobi na ngana yebisa yo, sala repentance pona bomoi na yo. Se repentir na mabe nyonso o sala. Luka batu nyonso o sala bango mabe, se repentir. Mais bien aimé, on dekonanga mwasi, oyebinga te, enga pe na yebi yo te, mais na nzela réseaux sociaux, image oyo mwana eyebi na kotambola elelisi oyo ezali bato nyonso. Enga pe na yokaki oyo ezali pasi na liwa ya mwana oyo. Mais bien aimé, na bondelaki epa na Nzambe, na lobi Seigneur, comment mwana oyo akoki kokende chaîne boye, pe liwa ya pasi boye. Mais bien aimé, Nzambe atalisaki nge eloko te. Na yaka soki Nzambe alobi, soki Nzambe alobi te, na koya pe te mpona kopase oyo ezali message. Et Nzambe lokola yebi na kotalisa, yango na ye ko passer message et comme la oizali maman Alexandra pe na frère na biso oizali JF Fonge na mikole koya pona frère na biso JF Fonge ba ko luka ba monter oizali image moko lokuta pona ko salir oizali et maman ya mwana na biso ayebi na kotika biso na kombo ya Alexandra sans la repentance luke longi na Nzambe pote ofungolela oizali mwana na yo oizali nzela akende na kimia pote Bible zolo akende na kimia tango o tozana bomoi to salela o ezali misala maboko na biso po ete tango tokokufa tokozala lisusu na bomoi te bisika oyo tokendaka mais bien aimé atozalaki mayele yango ndenge nini mayele na okune kosala te atozalaki moto a mbongo ndenge nini mbongo na okune komimonisa lisusu te ozongi motu normal atozalaki kosala eloko nini ya valeur kuna eloko wana ezalaka te tobosana kanyoso yango tango zala bomoi elenge salela tango na ona ndinga malamu kolanda o ezali bisengo mokili te yeba Yesu Masiya na kati na bomoi na yo salela o ezali Yesu Masiya pe ba parents na biso ba parents o tozana bana tolakisa bana na biso nzela malamu kasi tolakisa bango banzela o ya réseaux sociaux te ya koya ko se faire exposer nzoto ya koya komilakisa tolakisa bango o ezali nzela ya Nzambe. Ainsi dit l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Amen. Did you know that if you live in the UK, mwana ko expose nzoto akende boy asala boy abaluka boy abandumuka boy alelelo mama Alexandra alobi na biso o boyo ka communiquer to ando ke na suka Nzambe mbangu wapi yango boyo ka communiquer ya mama Alexandra yango boyo ka communiquer toke na communiquer ya mama Alexandra communiquer yango mama Alexandra lobini balobi na biso babi bonne nouvelle. La maman d'Alexandra est bel bien au Canada depuis maintenant une semaine. Elle veut pleurer sa fille en discrétion. Ah, maman. Yo leli si batu awa. Balobi to lela na bato bazo lela yaya. La Bible nous dit to lela na discrétion. Lelo mwana monani. Batu bakoti bazamba. Banyati banzube. Batu bazui ba risque mama pona yoko lela na yo na réseaux sociaux. Donc oyeba ki liwa mwana na yo ngana leka ki na baki mama oyo akoyeba liwa mwana na ye bofinga kingai. Lelo ngana o confirmer que mama ayeba ki liwa mwana na ye. Soka ayeba ki ona ndinga kindokite ayeba ki ngo physique. Ba menace bande ko sala mwana wana azala ki au courant que mwana na ye aza menacé. Mais au lieu a ulongo la ta mwana ngwa zongi sa na Congo bia tinde na mboka msusu abande ko lobaka ma fille il faut beaucoup prier. Mais toi-même qui ne prie pas, tu fais semblant de prier maman. Hein? Maintenant tu dis à nous, bateau ba leli, bateau ba koti zamba. Vous voyez comment vous découragez les gens. Talent de connexion msusu akufaki na Italie, bateau ba keite, bateau ba mobiliser te. Pona nini ba merci ba pesa na mboa ya ba midela bozo yela kabiso na réseaux sociaux. Tu viens vite batu ba koti ba moni corps en mwana maintenant toi tu entres dans na coquille na yo aux une dépression doza normal. Que ozo lela na discrétion. Balela ke bembe na discrétion te.
Mama bima yaka kolela na biso ndenge Marcelo alela na biso. Marcelo kutasala ka grave. Amimi mwasi na BBL. Mwasi akufi kuna. Mais aleli na discrétion te. Aleli na biso na réseaux sociaux. To kundiye. To abandi koya koyela biso ba deuxième. Na lingi na bale. To zalaki kana Marcelo tilelo. Alors yo siko yeli biso problème na yo. Okimi. Pour dire que osa Congolais te. Et puis la maman d'Alexandre ne veut pas s'afficher à la communauté congolaise. Maman ngwa lingi ko s'afficher na communauté congolaise lisute. Communauté oba yambie na président de la République. Puis bo saka na président de la République. Ayamba yo maman. Président de la République na mboka za lokola nzambe. De ba yambe ki lokola nzambe ba congolais. Allez yo suko yo olobi nini. Parce que ceux qui bateau ba croire ki nzamba azate. Pona bango nzambe na bango eza président wazo kamba mboka. Parce que président de la République ako mona ka lelo abengi ngai. Na changer mbala moko statut na komi na ba voiture na komi boy na clé de kaka président lobi na mona ko tanga ki numéro na wana motema nange tutami na bi funa sunga mama la danoise. Mbala moko na nginzi na minute. Kandenge mo pe nzamba koloba ke na moni mama na ngai asali mingi na sa moyo yo na futa ye na minute na changer. C'est comme ça ayambi yo mais le kolo za na makila na biso te lelo obandi koloba ke olingi kolela mwana na yo na discrétion oboyi kolela ye na communauté congolaise, donc respectons son choix. Pona batuba lukelo mwana ezalaki bien mais pona lela na discrétion balobi na biso nini to to accepter choix na yo eza normal te. Fois zala kaka tu as ozalaka mwasi moko ya motema makasi mama ona moni ba vidéo na ebele na ba réseaux sociaux. En tout cas tu viens pour parler mais makambo lobaka eza yote ozana ba identité mibale. Tu viens donner conseil aux gens que soko zana bana il faut pas konyoko la bango, il faut linga bana nyonso ndenge moko. Tu donnes des conseils comme ça mais ce sont des choses que tu ne fais même pas. Parce que yo ni odobi ke olinga kasoki olinga bana mais toi-même tu dis que tu as encore des conflits avec tout le monde. Donc tu as osapeka conflit na bana wana pe ozoloba ke olinga ka. Tu as des conflits avec des orphelins, tu as des conflits avec des femmes mariées, tu as des donc toi-même tu as des conflits. Et puis lelo tu prends cette décision eza décision malamu te maman. Mwana na yo fo otika ba congolais ba lelae. Mwana na yo kutu ndenga zawana, il faut même c'est akay na ezala efungwama, batu batala, batu bazwa ba leçon, batu penza bandima ke oui, c'est la fille, ye penza mutakufi. Ya solo to ndima ke mwana na akufi ya solo parce que azaki muta réseaux sociaux, azo poster lisusu te, azo na Instagram na été, azo kota na ba TikTok na été, donc toza vraiment kondima ke non, elle ne plus. Mais maintenant les gens bazolinga ba yeba. Pourquoi et comme ndenge wana? Si seulement si ezali comme il y a criminalité, pourquoi maintenant tu te réserves? Pourquoi continue à katia koki na yo? Et c'est normal te mami ndeko na biso mwasi. Voilà, en tout cas, c'est un peu compliqué la vie hein. Voilà bon, tout le monde qui est na souka. Il y avait une vidéo moko boye et je ne sais pas si c'est ça. Quelqu'un est entré chez elle, a mis son téléphone, ses deux téléphones, en mode avion, et il a fait son travail. Pendant qu'elle était enceinte, de presque 6 mois, elle avait hâte de devenir maman. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc quand elle était tombée enceinte, pour elle, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Elle avait hâte de devenir maman. Elle avait tout pour elle. Elle était directrice où elle travaillait. Elle avait hâte. C'était une belle personne. C'est pas comme on dit que quand les gens meurent, qu'on les traite des bonnes personnes. Non, Tracy, c'était une belle personne. Vraiment une belle personne, de l'extérieur et de l'intérieur.
On l'a arraché à nous. On l'a tuée enceinte. Et moi, je sais que la justice divine fera son travail. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le dire ici. La justice divine fera son travail. Vous avez tué une femme qui avait toute la vie devant elle. Voilà. Elle avait toute sa vie devant elle. Pour ce qu'elle avait, pour ce qu'elle possédait, pour ses moyens. C'est vraiment triste. Le monde est méchant. Vous n'avez même pas eu pitié de cet enfant qu'elle portait dans son ventre pour l'étouffer. L'étouffer avec l'oreiller et l'étrangler. Quelle méchanceté, c'est atroce. Ça fait deux à 3 nuits que j'arrive pas à dormir correctement parce que je pense fortement à elle. Je pense vraiment à elle. Elle me manque. Je pense on va jamais se faire à son absence. C'est toujours, c'est dur. C'est vraiment dur. Parce qu'à savoir la personne qu'elle était. Même quand tu ne pensais pas à elle, elle pensait à toi. C'est elle qui commençait le premier message. Une personne qui était à l'écoute. Vraiment la personne que toute femme, tout homme aimerait avoir dans sa vie. Comme partenaire, comme copine, comme tout. Une vraie belle personne. Une belle âme, comme j'ai l'habitude de dire. Et on l'a tuée comme ça, enceinte. La cruauté humaine. Non, ça me dépasse. Mais la justice dit que quelqu'un est entré chez elle, a mis son téléphone, ses deux. Voilà. Bande on a commis la souka. Les longs d'azur moi kak extrait wana. Qu'est-ce que je peux donner comme conclusion? Bande konanga tout tambola na simplicité. Soki oza maman oboti na noté oza na vie bosusu. Mais dès qu'au boti, il faut tambola na simplicité. Makasi pona bana na yo. Même na niveau libala na yo. Soko zaka ka ba gros do ba fier, ba famille mobile ba olingote, ba tata mwasi ya bana oya bandoki. Ba okoka pe ko boma mwana na bana na yo, ba ko pe ko loka bango, ba ko ote bango ba balate, ba zwa na ba classe te, ba accéder na ba bisika minene te. Biso ba bantu toza na sorcellerie. Soki omutazone de mangote etali yo la sorcellerie existe. Tant basengi maman la biso se repentir parce que azana makambo ebele ba maman bozomona oyo ba mbongo na kisasa bazotangisa bana na ba Canada na mboka oyo batu bazo souffrir bango bazozwa mbongo na wapi ebele basimba bakisi wana bango basimba bayebaka te banganga bakoyebisa oh non c'est pas grave mais nzoka nde aye azioka mwana no moko wana lelo batu nyoso basali effort pona korwane monana pona mokile ningana mais lelo akomo lelo alela na discrétion pona communal famille royale na mekutu famille royale batu baleka na balabala nani Elisabeth batu bakenda kotala cercueil ndenge ezokende kudu ba opesa ngo voir aleye lelo akomi nini akoti alingi communauté congolaise te na yebisaki bino awa bubanda oloba na ngati apekisa meme mwana ya ye azana na communauté congolaise te na Canada bala ba fille ba congolaise kuna mito esalaka te ba impoli ba nini abande ko mona mwana na ye donc aza mo santu moko nazo comprendre te mais abima mwana wana ezaki ya ba santu te et puis la fille akufi azalaki vierge te. Mais il y a des filles, il y a 21 ans, ti lelo baza ba vierge, ba 24 ans na kati banda kuna bango. Mais elle avait déjà des copains. En Afrique du Sud, azalaki na copains. Na Canada kuna pe azalaki na copains. Tant que tu as un copain, même tu pries, mais tu marches dans les péchés. Est-ce que tu disais à ta fille que cause un copain c'est un péché? Ba maman bozo talanga. Maman telema zonga na communauté soki pendoza congolaise le yako le la mwana place au ganga ki au ganga la lingala te au ganga la français pour dire que tu n'es pas de nous même si tu as le sang de ton père ya Congo mais éducation na yo mentalité na yo
Et ça a bisoté. Tu accompagnes qui attaque africaine. Mais c'est que maintenant tu donnes aux Congolais, merci, bah, ça dans bois comme ça. C'est ça, c'est pas normal. Répands-toi. C'est que notre sœur nous a dit, répands-toi. C'est à toi maintenant d'examiner pourquoi on me dit ça. Bisoto Salika analyse. Nous, on n'est pas venu pour te condamner. On ne connaît pas, on ne sait pas si c'est la prophétie, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais on a vu ta fille, Azo, qui est dans les noirs. Ce qui n'est pas bien. Faut aider ta fille à attendre la lumière. Voilà. C'est ta fille. Tu connais comment faire pour na mwana na yo abima. Soki bazo senga yo. Mutu so bomoni bazo senga eke. Mwana sambela pour na mwana na yo comme lumière. Atambola. Cela veut dire que yo mto bomi. Okangi esprit na ye. Olingo sale lango quelque chose. Ou bien déjà au sacrifier bandakala. Donc, yango baloba bongo. So, parce que babi, bato bakoufi, bakei, baza sous na droit, baza sous na tanga ko se repentir te. Mais, soki yo muto batazana ye bien, mais yondo kangi, yo capturé, yondo bomi, on va te demander à toi là, makila ni soza maboko na yo, repens-toi, pour nous fungula ba porte à moi na yo. Tu vois, c'est ça. Ou bien va capturer moi na no ba bomier ba kangier quelque part par tam so mbanda na muta sali moi na no ndengwana parce que toi au kangi mobile na e. Alors quoi, laisse ce mariage là, libère-toi pour que âme ya moi na no sanini et kene na lola. Boti kala malamu bande ko na ngai to kutani. Bonne journée à vous, bon mercredi. Bye bye. Voilà. Hey, Eric Makasi Nzambe.